Mbote bandeko, mbote na bamabota partout bozwami. Merci pour l'attention na bino pe bolingo na bino o boza ko cessete ko manifester envers biso. En tout cas, boyamba bambote. Ndenge tomoni na bilili ezali vidéo o etamboli na ba réseaux sociaux comme quoi il y a un pasteur à église moko na Ghana ezo sokola bato. Pour na juste ko rétablir vérité, baza eza église te, eza juste un groupe, baza ba comédien, basala ka ba théâtre na bango genre ba théâtre ba groupe évangéliste, ba groupe pasteur de la foi, donc ba genre ba groupe wana o ba jouaka plus na ba sensibilisation et bango ba sensibilisaka plus côté ba méfait, côté mabe oyo ba d'église mususu esalaka to pe ba serviteur de Dieu mususu basalaka et pas bandimi na bango. Donc ezalaki juste rôle moko, scène moko ba jouaki. Soki boke na YouTube na bango Blinks TV boko kuta ba vidéo na bango ezalaka kuna o mingi etambolaka na ba internet si tomona ba image ebele pasteur moka simbi sexe a mwasi azosambela image mususu mona mateli mondimi alaleli ye likolo ba image mususu mondimi aolongola bango bakaleson po asambela yango. En tout cas eza rôle na bango bajouaka. Kombo ya acteur oyo eza Mesan Mark. So eboki ata na Facebook na ye bokomona atie ba video ataka ndenge tournage bandai kosalama. Donc bazalaki na bango motakala te ndenge bomoni ba zipaki kaka bazipaki tolo na bango na sepe balataki ba sous-vêtements na bango. Donc c'était juste pour clarifier un tout petit peu. Merci.